sembela samba ba defi soki na bwakinze kwa papa wemba no kika bose bulembi akosepela na ngai kutu ya lelo ekomelinga susi babilonga na ko kuta da basere ya bukambe basena esko babilonga na ko pakula ya mwana comprendre mais esko mutongo esko mon leader ko santaka batu mon nit ba vina nga rede mise ayebi ke taka za benga nga kimba merci beaucoup bana mokili momba toujours ne Sarabino kaka Congo Winner TV double Rolex toujours ne Sarabino journaliste et patron toujours ne Sarabino ia viva eux devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir quelle la vérité ne peut être cachée balobi chaîne les amoko Congo Winner TV chaîne au senti que Jésus Nzambe batala chaque dimanche ya mama Sarah Kabundi mère boss balobi la Cléopâtre 0044 Sarah Kabundi babi moi si aleki ngolo na mwendo première fois na mona Sarah Kabundi a rappelé nga bana Israël tant ba mona qui terre promise Sarah Kabundi beauté babi la plus belle ya Londres wana Sarah Kabundi 044 lelo eza lelo toujours lelo nazana invité nanga double sim balobi animateur ya redi ya misito beta masolo ya album single already a mis à Zobimisa to beta masolo parce que babi apesi banzembo apesi banimateur bino rebelé ba yibi trop mais lelo nazana double sim a panzante que toujours ne tolobaka ka na chaîne biso émission na biso manga na manga international tozanga moko tozana Jonathan Ngaya balobi 45-47 muta filma image Jonathan Ngaya mwana muke me costaud toujours na idéologie manga na manga international ndenge na ebisa kabino kaka il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée mais faut te ça ba mbote na bateau ba soutenir biso balobi maître balobi yemoko babi nzambe ya bumbu babi maître Tipi babi maître Tipi babi garage à solo na bumbu ozalanani soko leke pas maître Tipi te baroye baote maître Tipi nzambe apambolo babi deux fois te prophète Frankie Mambo na Lubumbashi na Pesio Mbote sans oublier Irsil Osolanimi la prêtresse na Paris wana ma sœur propre maman na Plamedi la reine de Bordeaux naza déjà na artiste double sim parce que babi yende makambu yende ba fait bonjour double sim ouais bonjour double Rolex le lokuta na double sim veut dire que ba double sangani c'est que Roger Zagwa artiste na bino yo na ke bana Paris bana Londres bana partout na monde bozolanda artiste yo double sim veut dire qu'animateur ya Rede Messi o nzamba sala sika o ayena mabina kimbangiste ba mikolo toto fete kimbangu quoi mengas ko na sala cri ya kimbangiste bo yo kana album o sati mega mambo kimbangu to mimeo tina ba dance quoi bonjour mana batu nyos bazolanda quoi. Merci beaucoup boki double sim double bakutani eza érosion nga lobby toujours na mystique fourmi na nenge Jonathan Ngaya et puis na réalisateur monteur balobi Galon Ngala babi des fois te Galon Ngala to mona déjà chef coutumier et puis to mona Galor s'impose joie balobi les réalisateurs monteurs international mais ma biso na finale double sim to yambi en émission mais bana poto bazotala partout dans le monde venanga Blaise Nsala hollandais garçon donc azotala émission Didier Matungulu babi ba moi loko mo ba comprendre que na yambi double sim muta pesa rabakri mwendo mama na bana na bini saka twendalo mwendo double sim azobwa kati twendalo sia bashino basotonga bashino batimula mabulu na quartier bayaya to sepela basusu basolegana badilinge bagweya bugani libogwe libogo libogo libogwe zoko magana crayon yangope kutu yezoko manabike. Merci beaucoup Sarah Kabundi balobi makambo ezalaka kana émission manga na mbanga international maman Sarah Kabundi a seki déjà place à Zawana Sarah Kabundi veut dire que Cléopâtre moi ça legi ngolo na mwendo veut dire que bambote no Sarah Kabundi vrai 0044 talaka wa uya kolobate mais déjà to voter on a première place mais quand solo mo pona Sarah Kabundi po yaza muta tembela Cléopâtre ayoka ke na yambi animateur na yena Paris balobi yesunde profeta mindele sia na ye na Kenya wa balobi kimbangu profeta bayindwe
nakomi na nkamba namoni bamama bazobina bina mpe baza kosepela tobina mabina kimbangiste krinzi zambiko krinzi Sarah Kabunda bina kimbangiste kimbangiste wa biloko ezoya na diska vie bailo na diska vie bailo bokosati bamabina kimbangiste tomemi po tomona baanimateur bie bakomobwaka bacre mambo ya babétise mais biso ko tokomonetola mambo ya kibonzambe na animation yo moto yena mabina kimbangiste neti bomona bwaka aleya ya mwana no moko sobomba na ndakwe hoya baninga mbuma elengi ya yo moko sobomba na palin hoya baninga mbuma elengi on peut dire que yana ba papa misu bana bango babombanga na ba palin mais bana batu misusu mo soye mbuma elengi azolia mbuma na bana baninga nzo ande eza mabe sikobi to ko na ba animation ba ya ba jara ba bongo quoi na ba conseil mozo bina mena toli zo pesama. Merci beaucoup Double Sim Sarah Kabunda qui donc waneza Double Sim animateur du moment pesa tozo beta vraiment ma solo il y a Double Sim na émission na biso manga na mbanga international Double Rolex journaliste et patron Mutamakambo toujours to sala ka musala parce que musala nde vie balobi to boya na biso ko yiba to boya na biso ko tonga mais musala onde yango nde esala ka poto zala to sala makambo to tangisa bana toujours na kati ya chaîne Congo Winner TV chaîne au senti que Jésus na Nzambe batalaka chaque dimanche Double Sim to yambe on émission na biso mbanga na mbanga to yebana no biographie ya Double Sim auta wa piti akoma epa ya Redi Amis bon na yebi ke batu be bazola na ngai na longono chapeau pour na sina respect na yebi ke chéri mon para zola na ngai Iget Kandolo veut dire que yende charge maman Iget Kandolo Iget Kandolo yé déjà etala yena benga ke charge azaye morote na bosa te kiese manunga ne de nouveau yana beta kiese manunga isa wana mabatu na ngai man États-Unis ba mbote na yo state tombé on a oki o préparer les ba chanson te boa ba plan sauver ba yo la pesi biso album po vi wana to ya ve ba yo le so pesi so banzembo na kada na batu na nga na oyembe ba Iget Kandolo ba kiese manunga na préparer déjà pour vi il faut travailler na ba palin ouais ya on mone to préparer pe po vi na minute na mikili nga parcours na ngeza na zambise ya bana gal tu ba yebi bana bumbu selemo poto osala émission na bumbu menet ville to comprendre te bumbu ngo to na bundes za via ipiso koti na kati o sentir ba vin ba mamebele za eza na bumbu mais tala ni façon mo botaka ba kita likolo on peut na soza et puis to moni pe ba komi chez bundes club bundes to ana chez bundes ça c'est raveni qui c'est na Birmanie wana surtout ni ba bundes classe so yepe classe au sentir que na bosanité à part ça toi sur na staff moya massa na Monseigneur Gilit ngura matari Monseigneur Gilit kana kata bumbu na bumbu ko eza kiselele soko yokuta na awa oke kuna na lungweni o sentir Monseigneur Gilit ngura matari Yesu carpe diem Monseigneur Gilit na peso mobala pembe na peso ba e moi ba di wana kwa wana bumbu ma o sentir que toza ne mo évolution makamoko boy na minute to wana gal na ebike parcours na nga po batu bange bayeba ke naza ministère na bana ba prai na no sambia na missioni na ba choral ka ningi zala na missioni baba po bien na so ra dirigeant sa no yembi e momo na nga na ke na mbunda mo jika ningi zala mais siko na minute oyo ndeka ezala donc miko na posa ko beta musique ningi zala ma ba betu lo ba kita ko yemba na ba ina ba orchestre ba quartier na ke na ba orchestre na travail na ba orchestre mo ba konti musique na ba bumbu na longwe na ina ba staff de leader to ana ba kene keno animateur aboka pa wera kene to zara na staff de leader pour kene minute aza mwana nga donc yo papa kene na mambo animation to za ba ya mais na mambo animation po ye ayeba ke o nazane grand gol est-ce que timbela ngana mama na animateur est-ce que yomuna kanga mananga trou on pa yomuna PCP makambo yomuna ya na ba oh moi je vais parler mon français toi pas connais vraiment non français moi connais vraiment quelques lettres oh abcd etc avoir abondance ou b ça veut dire bonheur c'est ça veut dire silence ici au travail maman bolingi na lobe daba nuance yangia makodaki na Jérusalem bilo mwa bwaka pa wera na obi na identité na nga ngam na pesa yango
On prend ngam na pesa ken arobi mabo ifso ke double sim ayeba ke mutu aza muda makambo tita na longwana na keno orchestre mona satire ke na mo bingana beta na mikone na dynamique asha wana orchestre ya Kasavubu te yangiringi iliki joto na banjela moto na velonga na mwana mukeme na zana bango yiko longwana to na longwana wa sera na chef de répétition na mwana mukeme wana satire ke na no respecter musala na rapé moi discipline na boulot ba otanga chef à répétition mais mwana mukene yiko longwana ke buaka album na nga liboso na bwaka na via Mbutalikasu pa bwaka deuxième album ko me kapelo ko no bete pa Mbutalikasu po ba comprendre que na yambi artiste beta biloko ebele ba biloko na beta wa sera na sida na réunion na bwaka ba 98 yo 98 Rike mukunya mama yo sida neme bulande mona Brazil yandi wenda miset asida neme tu ya mikoki mebale na poto ya savari amame ya tabombe sikadila ngonda ho bablo na buaka à l'époque ya mwana et puis écartonnant forte et puis c'est Roland Mbutalikasu ara na succès batawana lelo komane mutu na bino ndeti yo ngo za lelo komane boema to pesa akomane mutu banalise akona mona atira ndole na mona ina ba éternel mais tam so bangane quoi bon eza guate za ba musique eza quoi bon eza guate za mamangonga ya ngonga wa ya omoni ke biso to bete ki disque pas fait ba ilongonga na ngosko ya album a ready mi pona minute oti avant na pas ready mi c'est na masa na mo tapis rouge no boire un peu pas ready tapis rouge ada pas fait ba ilo ya boire ba sekela landande oya tangulu ko ya ye mwana so na tuna ka jeune on a banda ko boire bien mais to comprendre raté a mona na sauter et puis disque on a ready a misi et beta makasi mais to mona neti promotion on neti bayi le canto neti ye moko leader na bino a négliger promotion ya disque disque de sala bayaya bogo bet album et sali bino mais yo mo faut avoir courage pour comme dans ce musicien faut avoir courage on appelle na bateau on a mana bateau ba soutenir na yo ne ba soutenir mo mina gal était mi to mona bina donc maître tipi donc a telemi bina bagage tipi on a ce qu'on va mettre na biso do ba bin nzambe wala ma ya garage attaque camion za paralysé que outi la poto sombi car za paralysé so yeka na bia maina ki selelo qui c'est les entre tu ga mettre tipi sosa so tu ga mettre tipi moi ma go na car lelo na tongo ba 12 ye mo ake mekelo ngo mo ama to manzela msio mo bangela car nzane ya zo tester car azumata ngo satima yo mo kamwe ya ko jana mindele mettre tipi ngako na kana bango puis attaque eza paralysé oke luka ba kumunkanga ba mécanicien to arane dans na bumbwa mettre azaka ye moko na. Merci beaucoup maître Tipi to moni vraiment musala et puis mbala sima to filmer garage parce que biso na Congo winner to lingaka après la puis to moni pena maître Tipi en tout cas félicitations musala zo sala ma bien maître Tipi en tout cas voiture na ngape na royal ngo na garage à maître Tipi pour ça la bien le lot to mona ki okendaka pe test et pas il y avait na biso nani Kabose Bulembi obete pas Kabose Bulembi au travail fort mais nega balobara au bois quand tu comprenais te nenge zala kaka maramba musique yango ya Congo ba tricage kaka te na ba tricage te bo ba Kabose za ina moi di quit mais eza parcours te parcours de massa na ngari fait kota na poto azola na ngari fait kota na peso ba mbote ya bengango te kapa Kabose animateur monso pe mbembe bo soki mbembe Johnny Mbembe o abwa ka bazakala parce que biso lo ba vérité donc masolo no so la pichaki moyebi pichaki na Paris picha su mutu na nga soda pichaki na Paris donc quoi picha yebi amona ba boulot na sala pa Kabose comprendre mais ba pesa pe ba danse pesa pe ba cri bon Kabose sikoyo aza est conscient leader aza conscient te kasi yaza ne musicien mais yebi makamone kendela rati ba Kabose ba ba tune ba mama na ba sentiment pourtant oye wana okuta ba Johnny Mbembe okuta ba Obama te nakutaka Obama masa na nga nakutaka soda makasi ayebi makambo na nga ayebi ke o milinga ayebi ke o double C nete eloko mo babi mpe obetaka babiloko mo makasi wana epa Kabose ningisaka me okomekela biso mpe kuna nayela bango oyo ayobomba oyo baninga pia ale mwasi na yo bombaka oyo baninga piaf piafo ale tobina ka shakisha shakisha bablo na yela ka yangwana bapeti misusu somone mukie ye pas somono mukie yaya omone minerte ye pas somono minere ata kuto oyo kele mawe
ye pas oyokelo mawa kaka boy ozali babiloko mo boye ezoteya po kisasa lelo baudia na babima yoko olinga mwasi mo ya moke yokazanga na papa mwana ona abima na moke nzone mwana atimba koleka na yo papa ayokelo pe papa ayokelo papa yo oyokele mawa take omona mwana mo alinga na nga me oyokele mawa me ye pas ozali bakrimo bongala boka bakrimo éducatif epesaka na toli comprendre babilo musu ya bakabose masola na tanga yango te po kabose soka azalaki mutu mo bayeba po un leader fo yebaka ke mutu nazala aza mutu ya makambo opa aza mutu ya makambo soka ye nanga osatira apporte moto abeta bomo soki 5h30 simba te ye teke eyokana te me babilo oyaka baseka bazakala zakala tenga na bazakala tenga na ya baseka bwaki babuka mbetu bwaki ba ale moloto ayemba nde moto ya Maria yembela nzamba badefi soki na bwaki nzembo papa wemba no kika bose bulembi akosepela na ngai bukutu ya lelo ekomelinga susi babilonga na ko kuta yango da basere ya buka mbetu basere na esko babilonga na ko papula yango wana comprendre mais esko muto ngosko mo leader voix santara batu monde ba fina nga redi amis ayebi ke taka fa benga nga kimbangu ponga na makamususu na animation na kaza ça na kuta babiloko misusu osentir make na ye na baplan misusu osentir taka na benda makambo na biso ya babakongo na yamba aya munungieri yaya kilomboki fwa yaya bakentuzekadile yaya ale mamboka monanga bayaya luyege yaye ale nzambiseye oba tomema banzambise donc okotisi kongo na animation bapanga naza mukongo mukoloni mama te ekolo de na mukoto mukongo sike mukongo na mukongo naza mukongo muluba na sangisa ke ekolo nyonso mungala me babike yo yiba babiloko bi Clinton oyiba babiloko ba bil ngana oyibelo ndetelo ni ngana bana no bwake lo ne bil na bwake ya babo yiba babiloko bil yaza na ngiringi ngana na bumbu to kanga makaka ko beta makolo bu mina ngiringi ebo so bil ando yo tala ngakala yo yebo yo pesa bil babo te ngana pesa ne bil babor te mais moi pe toi ba animateur ko yo ka pe moi plan moko bo nde dans ba plan mo ba gilatin ba zibula ba kento lokota makamwana mana yaga na songo ligambo mogemba ko loba na yo lingi ko funda funde soki na bwaki na ngana animation balobi double sim mabe mabe yo mabe yo on va bastille na ke babilo wana ce que ça ba ki nieron moi ba di quit ya ba niance o satima ke muta tenga misi musique avec ozongisa merci beaucoup c'est double sim en tout cas Sarah Kabundi talaka mère Vitalo bimina munoko po mère seki mabe donc babilo ko za double mère Sarah Kabundi o double sim o ba benga milinga disque ba ile zoya na bike ba tutu ba c'est l'album arrêté miss boko sentir boyo kama kimbangwa ye na mabina ba kimbangi naye mataka na afula ba mo pepe poa milinga go milingo ya mbidu ouais tu es vraiment wana vraiment olobi disque ba ilo quand tu bi que Redi Amisi grâce chanter a pesa banzembo ti lelo ba to ba devoir ba ilo quand on grâce chanter mutako boya ça te soki le loboyi mutu ko Redi Amisi donc tam sobota mi le meilleur Redi Amisi mais tout le monde dit que Redi Amisi ça fait longtemps ezobi maté milinga double sim problème ezani ni bailo quand on va boaki danger na disque parce que disque ezobi maté tisiko pourquoi bon ngana ebisa ba fan tout ya partout dans monde au monde lora bien faut que cela ma mutema okita ba Redi Amisi ba ndete ba mise misute bo mona rana yeso ka sala album alingaka feti kala leti ba Èvre le toka ba majeko oko pa toyoka ba sans espoir toyoka ba nani ba mbongwana ya gi opa to sentir que babilo ozali ke nzembo ti lelo beta na babar mais jamais Redi akosenga bango beta nzembo nanga pona ba leader be bayaka na babar basenga banzembo akosenga ya solo ke nzembo nanga sala boy mais yango yaka yango moko yoma bonini koma bongo gishérare lobi oyo tozalaki bolingo moto akota te lelo ekoma masapo kofinga pe kotonga na likambo ya gi bapetisaka nga moto lokola epasuka
na nyango bonzeleli ngai yo molema basalaka manso na mwasi osalaka manso lingi melesi etate nakore contre déception sanza bamvula mitsano tovanda na lonaka bolingo na elike kobota mbuma flux d'amour ozati ke chanteur azoyemba ponini yotenga tolotolo na motema opasi baninga bakomi osekanga ororo sonie nzela nini nakoleka bazanga kolakisanga misapi nakomi na ngai solo kaka zoba ozati ke nzembo. Merci beaucoup c'est double sim chanteur au senti ki azobuwa kazoyemba en tout cas et ça la bien mutu soka ibi musala il faut qu'on apprécier Sarah Kabundi au senti que batonga na yamba bato bazana ba talent puis bino bato bozotala ba diaspora il faut soutenir ba artiste le quoi ba double sim azana ba talent na ye azo waka azo yemba et atena chanter mona yamba na ipe azo yemba ba ko so papa biso ezate go fona mela mai ti et loko soko botama na ngo sentir ezo bima yango moko mais double sim yo moko tongo vanda na lelo na redi a misi to kaka oyemba bien et soit déjà un jour pe ba ile quand to bi penda que na disque oyo fona pesa double sim chance pe à sa chanson est-ce que déjà rival leader na lobano bongo bon ve apesa rabiso chance banana koto orchestre na vers lobana biso ba mi c'est conseil redi mi sa pesa rabiso abarabana fuko travaillaka ngana bataka yemo apesa exemple ngana viva na rabiso na rep na nga va mais na kota ba ya ba quelques ba chanson au moins papa Wemba on prend na que père na biso na bi ke nzamba batela molimo ni bisika zali papa we maman azotuna ye atuna ba musicien nana zana banzembo siko ve ba yilo ko azaka da moura misi moi ça côté da ba ya ba quelques chansons reprend moi ba ve mais qui bon moi on que ve aïb ça biso bo travailler po na ko senga banzembo na bino siko soko travailler ti moi te ko yo mo na ve mabe pam oyo mo na redi misi mabe neni ve chenze mo na ngate zo ndi to bo travailler na ba mninga et ça la moi bien on prend ça la bien moi disque na travailler na parler à part non orchestre na biso na rappel na petit ngo mo na bango na travailler na bango na raso na sali nzembo a plus pe na rappel na batu na na yembela ka banzembo neti banani o yo moko o vanda pe lelo bogo so babike ba ilo kato babike o cha nzembo ko yembela neti nani nazana batu na ngande ba kiese manunga né de nouveau kiese manunga kiese manunga né de nouveau ya na États-Unis aza batu ba soutenir nga so mo na ba propre boyemo so na mpia kana leleli moi di quit moi di quit za kiese manunga né de nouveau donc c'est to pesi mbote quoi na pesi kiese manunga yeda nzembo ni zalana na ndo préparer d'ailleurs tala na zalaka nango à part ça na rasuna Iget Kandolo madame mona na lobela pe trop boy Iget Kandolo talaka ye bablo on pe zala mais na suka oro boto na rubrique moko to linga to yamba ba artiste o bazana ba talent mais na suka to tikelo pena micro o meka ko yemba banzembo wana kaka na chaîne biso neto lobaka Congo Winner TV et ko sala biso bien ya maman na biso Sarah Kabundi balobi des fois la Cléopâtre mutamaka mais lelo na monde de musique balobi double sim rakine au bout d'Araba Bercy au bout d'Araba Bicliton on a trop si est-ce que ezalaka non nini bino bana ngirengiri na bana bumbu na ma musique bon papa au moninga boy ko boudete metolo baba vérité ndeti Bercy eza sale Bercy eza sale tu ebige na mikili we rabeta ki na Bercy redi misu bientôt beta na Bercy au point eza sale on prend ndeti ba Bercy bazala mo ba tala kume bazobuwa ko sentir que trop de fantaisie na mambo animation zoli to mona vile zo ba juno mbafu bakenda ki potwe bakoyina desere ba mama ya Paris bosi banga kotoyo na poto malili na Afrika moto ozali ke mutazo buwa pesa na message yo moni via dende asali ba buzoba comprendre
animation moi ba Bexi bon bazala mo ba animateur mais nga lingaka ya nde boyaka boju musuma luka guitariste ovandi misi bena double simba tes na ovandi so tie au moins make basala ba au moins ba créer mais keba Bercy mona beta libanga kanga papa libanga zeloko tengana na ba chobobo ya beti libanga menga na miye na chobobo yebi chobobo ezani chobobo eza ba bo moto ando to kola comprendre oyeba nini a mettre tipi pianga vola mo kamne kufa oyeba mettre ozibro chewana otie ba pine ba mo bilo congélateur otie na ba se ozuli bene mo otie mo place mo ba tindika yo mo yo bule ndeko na car yo mona ya ba chobobo ba ya tomata na chobobo ale chobobo na bo mwana na kumba ga chobobo ye chobobo eske yo pe yo mata na chobobo tuki e kaminyo mabaya ya mikelekete chobobo oba na pesi na message na ngonenge za camion ya mabaya me ya mikie chobobo après mon nganga ale chobo ale biso to du soli chu poso okuma ngweza okuma mutozo kumba papa animation za mama mususu ba Bexi ba sa ba comédie da ba comédie animation yeso sa comédie yesengaka ketole tende bazwezwe balataka bakuli ba makala ye banini ndeti kaka oba papa tout sika ba musique ba sentiment so tel na ba orchestre vanda temenga so na betelo nga kota pa Redi Miss banda 2013 beta sko 2013 yo to comme 2021 moti ke na fanda na orchestre ya na ba orchestre biso na batano go beta bi 3 albums e bimaka oba même biso patience belé oba pona yebi ke vibailo ana posa yebi nga ko coachele système on peut yonga ngena za na ba clé mais le lot avantage nini ba misi Redi a misi to mona ka l'air mo ba ilo kanto to mona vie azoti capé tant trop na musique parce que ba biasa na ba talent mais net alinga suko fula ba musicien te par rapport ya Redi ya kala auto yebaka papa leader a fula musicien te leader a pesa musicien chance a pesa chance yo mo musicien faut da courage oza ebo ngani a sa une mission est-ce que Redi mutatindo yo sa émission nanga te za yo mo contact so benginga poto kutani to sali émission yo mo bigena bengue to kuta pona ebike biso to ba to visibilité on prend mais il faut encourager mais to na lobi mo na sens ni double sim to ebike disque ya Redi a misi au bois qui fort au bois qui va prêtre au bas de la léa que obi ba kimbangu ba dansa ba kimbangi c'est faut ba mabina kimbangi c'est ça ba f au ba to bazozela o ko le to moni ba générique pe belé to lo ba par fali to moni ke fali na minute za o kanga to moni na moi na biso na Niger no nani les jeunes leaders o ba na succès Inos bi mais to moni ba orchestre belé zo bimisa ba générique ezo simbate faut to lo ba vérité mais to bi ke Redi a misi ba to bazozela disque ya Redi a misi mais ce que ba ilo quand to tango zo wumi sadis au moins que zo boma bino pe ba musique te ko boma so za courager te ngana mise mais na rapé courager on prend mais il faut encourager faut to ba bi courager na nyonso ba o ezo boma ba on se ba za courager te ba comprendre GT ba comprendre gêner ezo keneli ça ça le ko faut encourager plus faut appeler na batu faut na batu ba base faut na base de tingana kana ba massa na ba gelor dire cheka mputu ya mama na biso Saint Salombi na bi na ba Paris na peso ba mbote o za di mkomba mutu gelor dire cheka mputu cheka mena poto on comme moi ya ba Kongo meke na mikili ba mindelo yo ba Olivirai ba komo ba fier mais ko ncheka me ya poto ana poto wana masa nga bientôt azoya ba Angola po ye base de mer na Angola tara masa nga bisinga ke masa tante so na ye luana na robenda yo oya na Angola tout le monde en a moi ba séjour après zongino kin non merci beaucoup na Gelor tout le monde a pena bolingeza avec ça na Gelor dire cheka mputu masa ba bilambo tindaki misu de no ko moi ki solo akala faut ba c'est sous ba bilo misu po mise na za ndengo lingaka quoi yebi masa na pesi bino mbote na mama na biso Saint Salombi moi ça chocolat partout ba gros bisous na part na nga kwa double sim na bino ye quoi merci beaucoup double sim tozo kenekana émission na biso mbanga na mbanga parce que tolinga mo vitesse tolinga vraiment ba fan tout balinga émission maman na biso Sarah Kabundi a ezaka so to ke mais ne ko loba disque bimi loba vérité parce que tolinga vérité disque ni open no vandi
qui peut nous quitter disco peut pas travailler autant orchestre ndeti disque avec la shora memba enfin oh shora memba bimsi papa moi babilo pas au sala derrière ma belé pour satire qui fait shora ça va shora memba na festival nga shora memba ba mbote nanu na godé le fombo wa ba vena so ma belé godé le fombo na sala une émission moko ba biki bimsi album na volcan en tout cas tozo c'est là vraiment volcan on a parce que na yoka qui peut bestrer à volcan en tout cas félicitations na godé le fombo musala kita na pesi bango ba mbote sans oublier mingi na lo bene ma sola disque ba ilo canto titre na za ba ilo canto pourquoi ba ilo canto te viaza muta ba idéologie après vi aza muta ba idéologie ta pesi comme album ba ilo canto c'est ka yebitina tina ya ba ilo canto wana ma disque o ba bazo zela ra disque ya redi a po ba yiki ba mais keba disque ya bailo quand tu as que balle de match peut JBB 11 ans ti lelo so to calculer album ya redi a misina na ya JB comment landana te kasi bilora bien mo bilora kitoko balia ngo foi umela c'est que présent na nga JB piana na PC papa chéri balle de match na PC bambo de biskaza c'est que ye pesa na makambo pe loka be basala ngo mutema okita o moni soko sati mambo ba ki guerre oyo sala lo mombe kota zelu o mona mwambe koti zelu ya mo mi kona eza ngo ke mo di kwiti wana sija mi kolo mo di kwiti na ko ko ampia ko ebisa ta mo mutu mo boko ebisa kese manunga mo di kwiti ako bo ke mtu mo $300 mo $500 po sengi di kwiti les kwiti on prend wana di kwiti so yo bi ka nenge za ka blum za ka momba vite fait ozama na problème mo beseka mo di kwiti basolo liga mo di kwiti sa elope mo mo mais na ebike batu bazolanda biso balinga zungisa biso no na biloko mato mo na bina double sim maza créateur parce que rankine na ba Bercy oboya ka ba Bicliton mais zongisa biso sona ba biloko pe ba biki opesa pe batu mais moi ba ignorance zongisa biso e ko sala bien bon nenge za boye ngana boya ka batu te mais na linga ba bosser ndeti Bicliton na boya ka ete za bosser mais to moni ba beti pe featuring na ndeko no Bercy bon kasi te ata beti featuring ngabe batu ano bengi ba ko benga ngape ya to bamba di kwiti kona featuring na mo beksa boya ka pe bil mais nde ba beti ye mo senti que on a zané nchengu kenana nchengu ngape so na beti fitingi na mutu ano zolobela wana au senti que o milinga ponga na milinga va moto epela milinga mtebima on ponga na moto te po moto to ebike wera sonde moto epela moto ngasko na za milinga poso milinga bimite moto pe epela ti on pa ya ngai ninga bo batwana bana ba animateur to ça va même corps plus ngana animateur lelo lobi te na bana ma animation kala so moto boya to boya rapé na tina photo sentir lo mo rapport ba be banga kisi ngana kisi wana kisi ngana na mama na tuna ve ba ilo we biso mambo kisi ngana na succès na orchestre ready sans album batu so avec kimbangu so na ina bambi ka bo sati batu ba bina taka na bini saka batu ya sans disque batu basenga ba cri nanga après ya nenga boy ma msuto ko milo barati na bike masa nanga Vicky Victor na Danemark les manqués de Danemark Vicky Victor les manqués de Danemark azolandanga na bike na minute so base belé papa pardon héritier maloko garçon capable oh boka na yo minute tu peux faire kota et minute za na ngona nous to calculer garçon capable to calculer nga lingi okoboka no na otikolo pena micro calme parce que na Congo winner to linga libanga iraté et vanda calme mais to bi mekano no mo ba crime moko boy et puis okoyembela biso biloko autant redi amisi a opeso pona moni pozana batu moko bazana ba compagnie bo sala mo eloko mo ça ba soda na on ba vampire vampire nanga ba nanga mais quand on va crier moko parce que maman na biso Sarah Kabundi mais quand moi le romo pour maman ça travaille peut pas venir sur Madilu sera na no boa gele krambwa sui mukolo na ye mbwa sui mukolo na ye oh mbwa sui mukolo nga travaille na ba grand yango mona ke so tinga na yembo bulendere ke chanteur pour na legi ba chanteur pe belé na oyemba animation ou des abisika source mezalara après na beta ba ya double sime ya Frank you mborogo to bate ya mwane Mambwani, vraiment le goût à ma kouta ya ye. Toke, bois mugolo na ye. Bois mugolo na ye. Bois mugolo na ye. Bois mugolo na ye. Ou est-ce qu'on fait ma dilo, ça tient à l'iboumouni, ça y est, ou est-ce qu'on fait ma dilo, binelo, ou
wana à l'époque mamna alo ba piroger na ba Paris ba ibma solo oyo na yepa mutalikaso na boka ba 98 na betali solo Zidane à l'époque na so na boki ale mama yobila mwana mukara Debora swakambira mambora mambori ye mankara mambori ne riche sola ye ale srinangwe aye mukara yengwere wana à l'époque mais skutu yesiko yo pa masa na ngamo boye masa na ngamo aza masa na ngapo aza leader na ngame aza ya na nga Charles le Jika ye na bwagele bora libata sente mama na ye libata sente mama libata sente mama na ye libata sente mama na ye libata bazuti asente mama na ye kumani ale papa wembe kumani on peut na koti papa wemba akufa na sene kumani na Côte d'Ivoire kumani me tango boki malamo papa wemba na moni ve na Gina Mateta na Paris quand prête Gina Mateta 0033 Gina Mateta ve na ngai babita moni pena wa na ba bureau ya papa wemba o batika ve Gina Mateta prêtre au Saranatse donc il pas soutenir artiste na bi ke producteur ya makasi ve Gina Mateta mais ce qu'on a nyoko ça batuna yo ba vampire moi liquid et on sala biso bien et on sala biso bien bana mikili bana partout na monde bana potozo chité déjà na émission bana Turquie bato partout so moni faut bolinga boko ta na répertoire mingi numéro na ngeza 085 wama ya WhatsApp 085 61 69 250 pardon 652 bandela numéro pardon 085 61 69 652 voilà numéro ya WhatsApp 085 61 69 652 voilà mozwinga wana numéro na ngataka numéro pesa ba kalate mais yango monique yango wana kwa wana pona WhatsApp batu balinga mabanga na bosanité sans oublier Adrisha mutu maître beba zibeba venanga bambote belé ngade ya ngade moto mo prêtre mwana no ye double sim kwa petit na yazo bunda na bosanité héritier maloko garçon capable venir que mutu aka na bilembo kwa na bosanité Denzuma Kela na Turquie na yebike na minute wana king bapa Denzuma loko na minute wana king bapa bambote bisiko zali na bosanité Jojo Sereng mon pote masa na ngana ba Kenya Jojo Sereng mbote na bisiko zakuna sans oublier Gika Dimasa na mukonza bade bambote na yango wana Vicky Victor le mannequin de Danemark sans oublier Iget Skandolo yango sous moi di kwiti na yo Gelor dire cheka mputu na bosete et même pungu d'Angola et même pungu vient na bambote na yango yo na bosani tala kaka basé bela na liste que c'est manunga né de nouveau bambote na ebike na ba États-Unis zolanda nga sans oublier Aimé Koli c'est mon oncle Aimé Wakoli Aimé Koli c'est na Kasavu bwana maboko na yo kwa mbote ngwana naza pena ba ministère to travailler na bango no moni bango oyo 100% au moni awa on prend antibal ye antibal wa 100% ye antibal il y a un moment que journaliste a retourné sur la salle à Rabacha. Pour un bon ministre, il faut avoir un banzemo na yo. Il y a un moment bête moi di kuti ya chaya kese manunga. Comprendre na rozala ya yo kese manunga oyo ka moi di kuti ya borne émission na ba vampire. Pour nga benga ba vampire. On prend tout mega bo di kuti. C'est papa moi di kuti na rozala yo. Bon mega na moi bo wana ba sensible na ke ba ta no partout na monde. Na kozala ya yo sepona bolingo bolingo na yo pene nanga eza yo kese manunga ne de nouveau bang 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 toke na kozala ya yo sepona bolingo bolingo na yo pene nanga eza yo kese manunga ne de nouveau bang 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 melilo na ndimi bolingo eza bolingo na bolingo moto nyonso azongaka ni bebe me ata oluvakala yokozonga bebe ata yoza ministre yokozonga bebe ata yoza maître tipi yokozonga bebe na bolingo na ndimi bolingo
lovenga pona yeba nakozala sewa yo kese manunga yozali wanga États-Unis. Veut dire que kese manunga omoni ke ngana préparera déjà bien avant pour musicien faut travailler na palais oh ba vampire na ngana ebi ke mère na nga Sarah makambo yango lukaki mwasi moka chocolat na yebi kozolanda biso en direct double sim yeyo numéro eza 085 61 69 652 wana mutu nyonso kobenga kozwa nga moko eza te ko biro moko aza nayebi ke sans oublier Iget Kandolo ya yo pesa Dikwiti no pesa quoi Dikwiti no za match za bien yo ebika jenenge zalaka quoi. Ouais, merci beaucoup Bouti Kolanda double sim na chaîne biso Congo Winner TV maman Sarah Kabundi Bouti Kolanda lobi qui a préparé déjà bayi le canto pour opé Sarah jeune nos chances parce que azana ba talent azoye manebi que chanteuse na biso pazawa banini mwambote ça la bien parce que to comme na suka émission na biso babi ba vampire lobi nini na kati ya Congo Winner et là on est ici ba fan tout bazola bon na Congo Winner Mama Iget Kandolo anti balier ndeko na yo mwana na yo leki na yo yelo mbote na yo ya trop maman umela na ngwende mais comme eloko moko anti bal ba comprendre que ça moi di quit na kozala ya yo c'est pona bolingo na yo pene nanga yeza yo kese manunga nede Antibal, ça la na ya vocal mobo wana o exanga pe bon mon a préparé vocal mo sala na nzebo ka kese manu vocal no mo wana ya ba oni o si tete lomo mama o sen pepe moya boka matanga ye o sen pepe moya bozwana binonga ye mama ye mokutu boloba te bino boya naza hospitalisé na bolingo na yo kese manonga ye merci beaucoup c'est Antibal parce que tolingaka mutu teza te ko double Rolex sakanga ba chance boki Antibal donc ay malwa sindi net sindi ya za misi ya kota kota ba mama munende mama mbile belle mama chala mwana et mu boye di kuita ba mege 30 mois yé pas ba rebo. Merci beaucoup tu as vu que Michel Goya te retire la blanc ta ba to peut chanter un peu vraiment merci à mingi Congo Winner TV na mona ba image ya qualité dans ma part je peux me saluer mes amis Wata là où vous êtes vraiment trop de chapeaux pour du respect dans le chapeau vraiment respect à bien moi du kuitio na bongisa ki pona maman na ngai Iget Kandolo sans oublier tate koko bunga mezali kaka poza maman na mokilo yo yasi nzamba senga si tulingana papa nzamba senga si tulingana mama yi caresse tendresse na bolingo bakisaka implice caresse tendresse na bolingo bakisaka implice na love yanga na yo toyokanaka bolingo. Merci beaucoup. Donc, moi, Libanga Soukolobi Nini. Moi, du quit. Bon, maman, grâce. Grâce Lukou. Grâce Nani. Grâce Lukou. Grâce Lukou. Femme africaine, moi, ça m'a poussé à taille. Oumela. Merci beaucoup, Grâce Lukou. Et puis, leader au Soukisi parce que Bachebi sont déjà signés. Bon, ngana pesa mbote na ngaya suka. Na baenyo suanga bana bumbu selembao partout na monde na pesi bino bambote na bino mwa di kwiti na bino mbote yangoyo na bike bumbu eza mabele na ngai bana bumbu bana gal ato ana staff bundes masoko melelo ka pio soko koti na kato kokuta na ba whisky miso kana kite na vina yo ba race de popolos okekuta na blo surtout na ba mama na ba DJ osati que so ba betelo musique osati la bonne musique na bosanité que massa na ngai yo moko double Rolex sans oublier maman na biso chocolat talaka maman na biso na peso bambote kolo chaîne na biso dalabia za chocolat ya leki ngolo na mwindu Sarah Kabundi Sarah Kabundu tala mère Sarah maman Sarah Kabundi ya zaka fragile Masara makabundi chocolat partout aleki ngolo na mwindu yo sofula